Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di ekomande domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomodaka na international bakompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone to pe ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Mbote pe merci na bino na ndenge boze beyi bosa ba télévision na bino pona kolanda info linga la journal ya peuple pona peuple bon début de semaine na bota na bino to fongo la journal mokola lundi 8 mai pona ko sa bino que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya komaki mokola dimanche 7 mai na mboka ya Namibie pa wapi ya mbamaki kitoko na rapport na ba autorité congolaise pe namibienne ba détail elongo na Naomi Honda pe héritier Mapindem. Appareil Oyo et Memaki chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et komaki na aéroport international ya Osea Kutako kuna na Windhoek na mboka Namibie ezalaki bongo vers 20h48 heure locale ayambamaki na pied ya avion et pas y ba membre ya gouvernement kati na bango vice-premier ministre et ministre ya affaires étrangères Christophe Lutundula pe ya intégration régionale Antipas Mbusa Nyamwisi et longo na ba généraux ya forces armées ya République démocratique du Congo na tête na bango chef d'état-major lieutenant général Christian Chiwewe Songesha boye elongo na ba officiel namibien oyo pe bazalaki wana boye chef de l'état a co-participé na sommet extraordinaire ya Troïka ya ba chef d'état pe ya ba gouvernement ya communauté ya développement ya Afrique australe SADC na mokuse sommet oyo ebandaki déjà mokolo ya dimanche 7 mai pe na réunion extraordinaire ya comité ministériel ya Troïka ya organe oyo ezali bongo ya Troïka ya SADC pe ba pays nyonso oyo bazali ko contribuer na ba troupe ya brigade d'intervention ya force oyo ezali ko permettre na ba chef d'état ba yeba na ko définir position ya kozwa liboso ya situation sécuritaire ya est ya République démocratique du Congo chef de l'état a ko participer mokolo ya lundi 8 mai na rencontre moko elongo na ba chef d'état mosusu a wiklo et pa wapi ba ko beta masolo pona baspe ya ndenge na ndenge oyo etali situation sécuritaire préoccupante na partie est ya République démocratique du Congo mingi penza na Nord Kivu réunion ba ministre ba pays membre oyo esalemaki déjà dimanche 7 mai na Windhoek bango ba délibéré pona oyo etali situation ya paix ya sécurité na est ya RDC et sengeli bosimbake na reconnaissance na besoin immédiat pe urgent ya ko rétablir kimia na est ya République démocratique du Congo bosimbake réunion ba ministre ba pays membre ya SADC
SADC ezalaki convoqué pe sommet ba chef d'État ya SADC. Nangambo mosusu esengeli ko préciser que SADC a lancé processus en vue ya convocation ya sommet tripartite ya communauté ya Afrique de l'Est et EAC na mokuse pe ya conférence internationale pour la région ya Grand Lac CIRGL na mokuse. Boye elongo na SADC communauté économique ya ba état ya Afrique australe. Boye elongo na participation ya Union africaine pe ya ba Nations Unies pour na ko envisager approche moko coordonnée na soutien ya République démocratique du Congo. Boye secrétariat azali ko poursuivre engagement na ye auprès ya Union africaine pour organiser réunion oyo ezali importante. Bosimba ke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali déterminé pour na kozongisa kimia na ensemble ya territoire ya République démocratique du Congo. Totikala kaka na masolo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpona kosambuka ya participaki na 11e sommet ya ba chef d'État signataire ya accord cadre ya paix pour la République démocratique du Congo. Wilingela héritier mapini mapesi mino badita. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a chargé Rwanda payer à vie condamnation et à soutien y a ba terroriste y a ba M23. Bosimba que de manière unanime ba chef d'État nyonso pe ba représentant d'institutions garantes oyo bazwa kimaloba na ouverture ya 11e sommet ya mécanisme régional ya suivi ya accord cadre ya paix pour la République démocratique du Congo ba condamné tuerie oyo esalemaki na première semaine ya mai 2023 kuna na Masisi epai wapi ba force terroriste ya ba M23 elongo na ba parrain na bango rwandais. Bango nyonso ba reconnaître que 10 ans après signature ya accord cadre ya paix yango epesi ba résultat ya malonga te. Ba défi ebele etikali nanu na contexte ya détérioration ya situation sécuritaire na est ya RDC pe activisme ba groupes armés mingi penza ba M23 oyo Rwanda azali ko soutenir. Président sortant, il y a mécanisme régional, il y a suivi, il y a accord cadre, puis président il y a SADC, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a chargé clairement Rwanda. Boy alobike azana pasi mingi na motema pe azali komona mabe ndenge 10 ans après accord oyo ezali kobota mbuma ya malonga te ona oyo etali kimia na est ya République démocratique du Congo. Na communiqué final oyo esanctionnaki sommet ya Bujumbura ba signataire nyonso ba lobby esengeli ko respecter souveraineté pe intangibilité ba frontière ya République démocratique du Congo pe ya région Mobimba. Bango nyonso balobi bazali préoccupé na détérioration ya situation sécuritaire pe tension moko ya makasi oyo ezali ko régner entre RDC et Longo na Rwanda. Basengi na bamboka nyonso mibale esengeli baluka kimia. Basignataire ya accord cadre oyo ba condamné occupation ya ba localité congolaise et pa ya ba M23. Boye sommet ya Bujumbura ezali ko apporter soutien na yango na processus ya Luanda pe ya Nairobi. Sommet mususu ya haut niveau ekobengama na année 2024 ekosalema na Kampala na Uganda. Na masolo etali Assemblée nationale que président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia ya représentant qui chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na couronnement ya roi ya Angleterre ba détail elongo na Marlane Koutela mape héritier mapindemi. Président ya Assemblée nationale azalaki représentant personnel ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na couronnement ya roi ya Angleterre na ba coulisse ya Abbey Westminster honorable Christophe Mboso Nkodampoanga asalaki ba rencontre ya ndenge na ndenge elongo na ba chef d'État, ba premier ministre, ba ministre ba affaires étrangères, secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, présidente ya Conseil ya Union européenne, pe président ya Commission ya Union européenne. Parmi ba chef d'État, pe ba gouvernement oyo ba échangeaki elongo na bango boye senge boye ba ke ezalaki pe président ya Sénégal, ya Guinée-Bissau, ya Mauritanie, ya Croatie, ya Hongrie, ya Irak pe ya France. Après masolo na bango elongo na ba président nyonso oyo Christophe Mboso Nkodampoanga asalaki plaidoyer pour na RDC. Totikala kaka na masolo ya Assemblée nationale pour notre plénière ezalaki organisé mokola lundi 8 mai na Assemblée nationale pa wapi ba honorable député ba adoptaki PV ya séance plénière pe ba examinaki pe adoption ya proposition à loi o ezali ko modifier pe ko compléter code de la famille ba détail élément au bokolanda yango na journal na biso ya mokolo ya lobby na masolo mususu bo ba leadership politique pétocratique ezalaki temo ezalaki développé mokola samedi 29 avril na conférence dénommée les femmes leaders ya parti politique défi Congo oyo kumbamaka epai ya mwana mboka Diangenda Mactorel petit-fils ya papa Simon Kimbangu Stéphane Skande Igor Ntingi bapesi bino ba détail.
Défi Congo na mwana mboka Diange na Martorel baye na mopepe ya sika. Yoka, ba organisaki conférence moko dénommée les femmes leaders. Pona Défi Congo, okoki kokoma leader te, soki oleki nanu na formation te. Nini esengeli oyeba avant ya ko diriger batu. Talatina, babengisaki professeur ya université oyo, alobelaki bango thème oyo. Leadership politique pe théocratique. Apesaki bango ba définition ya leadership na sens na yango nyonso. Alobi leader esengeli a influencer, leader esengeli a mema batu to pe organisation ba atteindre objectif na yango. Apesaki bango ba objectif ya parti politique, atalisaki bango pouvoir politique pe théocratique. Boyoka bango moko sima na moninga ndenge bapesaki ba impression na bango. Naye ko comprendre que na politique soki leader ayebi nzambe te, politique etambola malamu te. Soki osangisi bonzambe na politique omoni emati. Lelo oyo so tozomona makambo ezotambola te parce que tozosalela kaka ki leadership politique. Mais tozosalela ki leadership théocratique te. To apprendre penza mingi toyebaki te. Na bongo nde na kosenga pe na baye oyo bakosepela ko rejoindre biso na kati ya parti oyo Défi Congo ezali parti oyo eza kobunda makambo ya politique kasi etie nanu nzambe liboso. Leader na biso za Martorel Diangenda aza moko ba chef spirituel ya église Kimbangiste yango base na biso bitumba na biso toye lokola na continuité na bitumba ya papa Simon Kimbangu asala ki ya lobby ya kei siko ya kei matiki biso makambo important soki lobby Obama akomaki na pouvoir à reconnaître professeur papa Simon Kimbangu et bongo biso moko bana na yeba na papa Simon Kimbangu le papa Martorel aye a lobby to tele melongo elongo na malobo papa lobaki malobo ko lobaki to tele mapoke mboke changer. Tala batu bakosala continuité ya bitumba ya papa Simon Kimbangu. Défi Congo na papa Diange na Martorel baye na formule ya sika. Refondation ya Congo na nouvel système ya gouvernance. Ba futur député na bango ya basi bango yeyo. Na Défi Congo, sans la formation, pas de leader. Maintenant qu'il faut développer votre popularité, bien entendu. Tobeta bongo masolo ya dissertation bakibele finaliste ya secondaire République démocratique mobimba babandi ba preuve ya hors session mokola lundi 8 mai nde bazalaki liboso ya épreuve ya dissertation bolanda reportage oyo commentaire Willingela Salelibino. 985 497 candidats débat comment maki pona kosala dissertation pona année 2023 ba candidat oyo bazalaki réparti na 2877 centres oyo ezalaki éparpillé n'étendu mobimba ya République démocratique du Congo pona ville ya Kinshasa bosimba ke 140 800 finalistes nde basali épreuve et examen d'état awa na ville province ya Kinshasa nde vice-ministre ya enseignement primaire et secondaire et technique Aminata Namasia nde alansaki coup d'envoi na complexe scolaire Marie Immaculée na commune ya Ntiele. Ba note oyo bakozwa awa na dissertation nde ekokonte pour la première journée ya session ordinaire. Cérémonie oyo esukaki na visite ya ba salle de classe pe remise symbolique ya ba item na ba finaliste pa ya vice-ministre ya enseignement primaire et secondaire oyo azalaki accompagné na inspecteur général ya EPST pe directeur ya cabinet adjoint ya ministre Tony Mwaba oyo azali empêché bosimba ke ba tractation ezalaki makasi na butu ya samedi ti mokolo ya dimanche ba inspecteur ya enseignement primaire et secondaire et technique ba boykote ki ba épreuve ya hors section ya examen d'état édition 2023 pe ya ENAFEP suite ya prime ya gratuité na bango oyo bazali kozela yango esali déjà 2 ans. Boyeba ke après dissertation mardi 9 mai 2023 de début ya français oral pe mikolo ezali koya nde épreuve pratique ekobanda. Fly CAA, compagnie africaine d'aviation, a teli ba client na Airbus A320 ils ont la capacité ya koyamba plus de 300 places pe ils ont la condition moko ya kitoko. Reportage. Yeah, yeah.
innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di e commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique e bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ya bavion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Centre de formation Itemata Fongoli ba porte na ye pona ba inscription bolanda reportage au Stéphane Skande pe Michael Brice Toto basel libino. Tant ya koyekola nani aloba esiledi yokela ne lokoyo Institut technique de météorologie Itemata na mokuse oyo somi na kati ya Istandolo bazali kobengisa bino nyonso ba amoureux ya technique ba ingénieur pe ba élève oyo basilisa na ba institut technique kasi balingi ko renforcer ba capacité na bango Itemandolo attire la disposition publique centre de formation à courte durée na ba domaine oyo électricité automobile installation des centres solaires surtout pour na bino batu ya ba province na Congo profond bobanga na bino te yaka koyekola awa ndenge nini bainstallaka bapanneau solaire bazali mpe na informatique théorie na pratique elongo na balabo na bango moko ya mokwake réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéo surveillance bokozwa mpe bacours ya anglais oyo ekoki kozanga te di bosimbake baformation ekobanda lundi 15 mai 2023 veut dire banda lundi ti vendredi de 17h à 20h pe mokolo samedi de 10h à 20h boleka deja na babiro ya Itemandolo oyo ezomi na kati ya Istandolo to mpe bobengi bango na banimero oyo eza affiché na batelevizor na bino papa mama mpe elenge yaka koyekola awa na ta moke yo mpe okoma chef ya atelier na yo moko di bosimbake awa okoyekola électricité automobile installation ya centre solaire informatique na oyo etali réseau mpe maintenance électronique oyeba mpe rebobinage système embarqué vidéo surveillance pe anglais rendez-vous yaka na Itemandolo kuna nde esika formation ya mokwake eza kopesama formation ya qualité mpo na yo papa mama pe elenge
na masolo etali religieux bake Congo pour Christ CPC na mokuse elongo na évangéliste international Jean Scar Kizami na Kibila baza kolenge la campagne d'évangélisation kuna na stade de martyr ya Kinshasa kobanda mokola vendredi 18 ti mokola dimanche 20 août 2023 et kozala bongo losambo pona mboka mobimba bolanda reportage oyo Rit Kindu asaleli. Aïe! Ndeko ya Congo! Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar, L'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka CPC 2023 grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malamu du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga na stade de martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour na mboka, et prière pour na famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo Ezwami na croisement Capella et chaussée de Kimweza numéro 8 quartier Yolo Sud commune à Kalamu référence Maître Toro. Ah bon à CPC 2023 Gana Kuzangate. Olingi olata kitoko sapato moko ya qualité ba ke sikeza sema kokuna na 7e rue limité na Petit Boulevard okomona bongo Papa Griffe aza kosala ba sapato ya kitoko pe ya qualité. Reportage Igorti. olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi ezali Papa Griffe, les grands sapeurs, les magistrats suprêmes de la SAP ye aleki bato nyonso oyo basalaka ba mikoto yeyo muto ya boye esengeli mboka etaye poids kaka mpona ana boite moyebi soutenir ngeza te na beti ngunda wana coordonner donc chaussure ya awa ozala osala fete mpo lia bato nyonso na fete lataka tesa awa ozala oza na mariage lata awa oza na sapatu ya monene lokolokola ile yaka na odimini yango ekoma lokwa ye moko ekoka oyo oza na oyo lokwa ye moko olingi ekoma bolide lokola ile yaka na osala oyo nasaka réparation nasaka fabrication donc nayebi mosala comme il se doit otaka ebate eza te. Moi je pense que dans le mingi te mais vous comprendre de quoi il s'agit-il. Donc naye mpo bomona ke bamboka na biso etambola mabe ministère ya culture tindelinga invitation nakende na baartiste comédien tout oyo bomonaka jeu de preuve baza na preuve na ngai tobandi na présidence toyeba vie na biso camere apesi ordre ministère ya culture bapesa biso ordre de mission pour nous permettre de tokende tosengi mpe mbongo te po botinda na bino mpe bato te botinda na bino bato te mais directeur papa mokolo azongisa réponse au dossier mosusu ezozala dossier ezozala te ke dossier natuni ye mais respect dirkab dossier nini ezozala oyo nayebi te voilà sikoyo ozosala nini wana mpo oyebi te o ngai namona yango eza escroquerie botindi ngai na ministère ya culture dossier nyonso oyo boza nango besoin naza nango autorisation ya production certificat nyonso wana donc tout oyo lelo oyo soki boboyi kosala station direct tosamba na bino je suis prêt ocomprendre nazo bango na obanga te nazo dénoncer mabe ce n'est pas bien ce n'est pas sérieux
alors nazosenga baartiste bozwa conscience bobangaka te mpo baministère ya culture bamama Jeannette bamama balumumba bazalaka wana donc baministre ebele baleka wana baconsidéra biso mais oyo nayebi te soki mosala na bango il faut kaka nayebi te il faut baloba te so eza corruption bolobi il faut correct peut tozwa pourcentage soki eza il faut science na osimba te mais c'est déplorable natangi Congo ya directeur assigné na injonction ya mama ministre. Et moi je préfère Vieux Caméré, merci na nyonso na moro les les pacificateurs na osalaki mais dans la suite na ma B suite à ministère de la culture ma B ma cache. Nous allons communiquer des services bolanda leur tournant. Direction générale, il y a Info Lingala, journal il y a peuple pour na peuple. Bazali ko recruter ba journaliste pe ba agent marketeur. Ba nyonso ba sepeli na offre oyo et singeli baleka ko déposer ba dossier na bango na avenue Bokuma numéro 32 quartier Matonge na commune ya Kalamu. Référence Bibi Play. Kobanda lundi kino mokolo ya vendredi. Recrutement oyo et banda kibongo depuis mokolo ya le 10 avril 2023 P ezali kosuka le 15 mai 2023. Ba nyonso bazali intéressé baleka na ba adresse oyo topesi bango Bokuma numéro 32 quartier Matonge commune ya Kalamu. Référence salle de fête Bibi Play. Topé bakoki kobenga na ba numéro oyo 089 981 63 47. Topé 09 98 71 93 52. Communiqué oyo ezali signé et pa ya Micho Olinga Kunga, directeur général ya Info Lingala, journal ya peuple pour na peuple. Poto malonga pona bana na bineza protiva pe mukolo pe okoki na okomela yango pisaka santé ya kitoko pe okozana bongo na kolongolo na nzoto. Reportage Stéphane Scan. Yena zoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayeka protiva. Bongo bébé ni pipi. C'est etumbana pota. Ndeko na malika mini mo ezolela makasi bo ezolo kanti na balabala. Yeka boye alia na pasi mwana oyo. Mwana ko lia na pasi te. Est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye alia kaka protiva. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria alia kaka protiva. Butala ekola linai. Protiva kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto protiva. Tala lelo yo bébé pro akoli malamu po aliaka potopoto protiva. Bina kuna chimagate. Aha! Bitsonya zoto bina dansa ba bébé. Toke baya bayango chante kitoko nzoto makachi. Mboka mobimba. Echita ingiyo. Ha! Protiva potopoto kitoko pona ba bébé pro. Place na info ya ba journaux. Bote pe boye ibolamu na info ya ba journaux oyo tofungoli yango na quotidien la prospérité concert à Lobiboui assistance humanitaire ezalaki déployé na Sud Kivu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na secours ya ba sinistré bosimba ke na mboka Kaleye inondation et bomaki bato ya ndenge na ndenge we weekend eleki de plus de 200 corps ezalaki bongo enterré. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dépêché ki délégation moko ya kafu et pa wapi tomonaki ba membre ya gouvernement pe ba députés nationaux pour na ko présenter ba condoléances et pa ya mabota oyo ekufeli pe komemela bango lisungi ya ndenge na ndenge na ngambo mosusu kaka na journal La Prospérité pour na élection ya 2023 Adolphe Muzitu azali kosenga respect ya délai constitutionnel. Boye président ya Nouvel Élan ancien premier ministre Adolphe Muzitu asalaki interview moko na France 24 et pa wapi azali kosenga respect ya délai constitutionnel pour na Adolphe Muzitu soki na décembre tous les 20 décembre ba élection et salimité et sengeli pouvoir ekweya
kaka na maloba na ye Adolphe Mozitu asengaki pe RDC ayeba na kosala guerre contre Rwanda po azala respecté. Toke na ngambo mosusu journal exclusif RDC alobi na Paris de Luce Sanga azali kolobela refondation ya Congo wana ezali bongo projet ya société na ye oyo abimisaki liboso ya ba congolais ya diaspora oyo bazwami na Europe epai wapi de Luce Sanga président ya parti politique babengi Envol ye azali kosenga République démocratique du Congo ezala vraiment refondée pe asengi na ba congolais nyonso ba s'impliquer pour na kokoma histoire ya sika ya République démocratique du Congo. Voilà l'information ou nde to soki c'est info ya ba journaux ya poko ya lelo botikala malamu. Bozalaki ebele mpona kolanda info lingala journal ya pe mpona pe bosepelaki nango mpesa merci na Igor Tsingi Matomina oyo azalaki bongo na nsima ya caméra concours rédactionnel Naomi Wonda Willingela Rit Kindu mpe Marlène Kutelama héritier mapindemi azalaki bongo na supervision montage esimamaki epai ya Christian Kangebeni mpe pichu mosanga ya bino topesani rendez-vous mokolo alobi au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ya avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone to pe ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi